Bandeko site ya Ken Piana efungwami. Ken Piana abeti nguma azotambula na bonima ya mwasi ya Anse Luzolo. Bandeko oyo eza makambo soni. Site na ye alobaki bakangaki siko efungwami. Orien azala na comportement ya malamu. Abonnement ya 1 mois ekotaka combien? Abonnement ya 1 semaine ya ba metro na ba bis biloko nyonso sauf taxi na neo tamtambu ekotaka combien? Nyonso eza moins cher. Mais Ken Piana site na ye efungwami. D'avance ye moko akangaki yango pasala deuxième afungoli yango ou bien penza ba récupérer yango ou bien YouTube ye moko afungoli yango ndenge na lobaki na bino. YouTube soka bloqué efungwamaka entre 3 jours à 14 jours ou bien 1 mois. Mais loko ezali awa Ken Piana azotambula na abonnement ya mwana mwasi ya Anse Luzolo. Nana lobi nanga mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Ken Piana bakei bakitina de broker. Donc bakena madu. Kuna na madu nde bisika bayebisi ngai babenginga balobi Ken Piana aliawa azokatsa suki. Mais azotambula na bonima ya mwana mwasi. Mwana mwasi yango nani? Mwasi ya Anse Luzolo. Bandeko mutu bapesi ye visa. Soki mundele apesi yo visa elakisi teke kende zonga to ndima yo ozongaka topesi yo su visa. Eza bongo te bandeko. Soki bapesi yo mbata okei okomi na mboka malamu ozotosa pe mibeko ya mboka. Kobeta nguma te, kosala infraction te, koyiba te, kobunda pe te. Surtout visa ngo eyebani te soki eza visa ya nini. Ekozala ya tourisme. Alors ba touriste ba comportaka toujours bien. Soki oyebi ndenge kosala te eza na ba guide touristique partout. Eza na ba bis ya ba touriste partout. Ekotambusa yo ndenge olingi ofuti ticket na yo ya ba touriste ekotambusa yo. Mais Ken Piana non. Abimi touriste moko on dirait mutu alongwe na cité aye na ville kokota concert ya musique ou bien koluka musala ou bien kotambula ou bien mutu alongwe na ville ake na cité akanisi tout est permis lokola za muta ville na cité akokosala oyo alingi akokobenda même noir ba comportement Ken Piana akesala pai bazo kate suki Ken Piana azoloba na ndenga kosakana te. Aza na Belgique aza pe na caméra
ou bien téléphone ya Anse Lozolo pote asala ba live ebongi asala ba émission leke tutango asalaka ba live atiaka ngo na Facebook na ye nalobi te Ken Piana pe atia na Facebook oyo atieli biso na YouTube tozosepela me azali moto afimbu na fimbu na madu bisika komi bazokate suki soki balongwe wana baokende na matonge na galerie d'Ixelles nyonso bainforme nga wana na mwana mwasi oyo aza na salon mosusu na ngambo bango bakoti salon oyo ya bandeko na biso baafrikain kaka bato ya bekolo me bakongole baza na kati bango nde mutu baformenga bainformenga azwi abonnement ya mwasi ya Anse Lozolo azotambola nango bandeko kokamwa Frank Stema ya yakawa asombaka tike ne ya bis asombaka abonnement na azotambola tranquille kozwa kaka taxi aller retour ekoka mbongo ya abonnement ya une semaine okoko matano na bis olali na bis olamuki lobi na tongo okiti okoti metro olali olamuki lobi na tongo okiti okoti na train olali ti lobi na tongo na région bruxellois alors sikoyo Ken Piana bandeko abeti nguma kotambola na abonnement ya mwasi ya Anse Lozolo eza abeti nguma quel mauvais comportement Frank Stema azoyawa azoya toujours calme azotambola na babisi batika azofuta azosala makambo na ye ndenge ayaki azozonga siko troisième fois Frank Stema ya ye asali acte moko te oyo tomoni meme na ba image ni bato babengi biso baexplike biso ya mabe eza te koteka nzoto wana eza nzoto na ye moko likambo ya ye na mwasi na ye en plus atekaka yango mpe na bapaya te Frank Stema atekaka nzoto na ye na bapaola Lopez na basi ya Congo apesaka bango kaka likemba ya mboka me Ken Piana makambo azopesa oyoyo ezopesa lokumu te aye mbala liboso na konti ya Le King abeta nguma na aéroport bien sûr ayebaki te babetisa ye na bana Paris sikoyo azobeta nguma volontaire na document ya mutu eza plus vaut mieux frauder na yo sans ticket wana bakokango bapesi yo contravention okofuta me beta nguma na document ya moto mosusu outi mpe Congo contravention mpe bakopesa te mpo oza na adresse te oza touriste na visa batouriste mbala moko convocation na yo bakotinda yango na ambassade na Congo contravention na yo alors est-ce que Ken Piana soki bakangi ye ndenge azotambola na bonima ya motu mwana mwasi ora atambola ta na bonima me Anse Lozolo ndenge nini okosimbisa ndeko no mobali tusha boye est-ce que photo na bonima wana emonanaka bien te kaza mwana mwasi to ndenge nini en plus efalo loba na ye akanga ta munoko
ye kosolisa bato nyonso. Namoni na libula metro azopesa bamindele mbote bayebi ntina azopesa mbote te. Depuis quand na Belgique oyebi mutu te ozopesa mbote? Depuis quand na Paris, na Lisbonne, na London oyebi mutu te ozopesa mbote? Ebandeli wapi? Na bamboka neti ya Europe de l'Est, tina Autriche, ba Tchécoslovaquie, ba Slovaquie, ba Hongrie, mutu mwindu, soka amoni mutu mwindu, ata bayebani te bapesani mbote. Mena Belgique ke, ozala ndundu, ozala mutu mwindu, ozala mundele, soki boza na relation te mbote zate. Ata kuto yebiye aza voisin na yo, soki bopesa na mbote te kote kuna, na kati ya metrope mbote zate. Mekeni pia na azo pesa mbote, na yebite vertige nino. Comportement ya boy, ambassadeur pa zotalaye, ambassadeur pa kota ke internet, bien sûr akolobake, ngana kipaka makambo ba Congolais. Ambassadeur ya meso Schengen, baken Afrique, bale bantaba, bale bangulu, ya kapela, bale bamboto na lilangwa, batala, fimbu na fimbu te, batala, papa robote, bakosa kabino. Ngana yebani na bango boye. Nakuta na bango boye. Tolia na bango to estafa. Na yebi ndenge ambassadeur wana barezona. Koleka kutu oyo bino bozo imagine te. Toza na bango tango basisa musala. Obe tango bayaka. Azo tala yo. Mutango to pesi visa tala makambo. Tala ridicule azo sala. Ken piana. Comporter le kola Franck Stemai. 3 fois comportement ya bien. Image ya bien. Ata Franck Stemai a pratikaka hypocrisie. Yope pratike hypocrisie. Na makambo musos foko pratike hypocrisie. Hein? Oh. Soki siko na kata YouTube. Balimba pesa ba passeport rouge. Ba kopia na nani? Yo kozwa te. Vincent Chilouche akozwa. Franck Stemai akozwa. La baronne akozwa. Kipeka zana na théâtre. Cynthia Kapash akozwa. Ozomona. Oh, Ken Piana. Ndenge nini boy. Bon, de toutes les façons, félicitations, ndenge chaîne na yo. Et zongi, na 115 700 abonnés. Sepela, site na yo, et zongi. Alors, ça la fête, mais ko beta nguma te. Soko ko beta nguma, ezala par hasard, au kanakite. Mais ko tambola, na doki, na bonima, ya mwasi ya ansu luzolo. Les Camerounais wana. Oh. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yania, Mendanger, donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.